Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour maman Anna Mokondi de London City, bonjour maman Yvette Matondo de Belgique, bonjour Aimé la Donna de Nantes, bonjour maman Mylène Monge de Suède, bonjour maman Suzama de London City. Bonjour, Liboma Mokondi, bonjour. Bambote na bino nyonso bokolanda video oyo. Ka ndenge na lobaki. Eye, ekomi, ekomi la Chine, ekomi tango yangoyo, likambo na tango na yango, tango yangoyo, likambo na tango na yango, oya biso ekomi, oya biso, botala ye moko la baronne, ye moko azana ngwende, la baronne a koti studio bino botala bilili, na kobwake la bino bilili, la baronne a koti studio, na mokili kolobaka ebele eza bien te. Na mokili pe koyoke la baninga ba jalousie eza bien te. Ba masu, na yebaki te nzoka nde ba masu, na lobaki la dernière fois, ba masu baze ebele. Masu azaka moko te. Ba masu baze ebele. Bino mo bomoni yango, Bino bomona bilili, bolanda bilili. La baronne, vanda ozamona bilaka. La Chine toza lelo émission. Lelo. Lelo vraiment. To bandata na 20h30 parce que ba maman na ba papa pe bazolandaka ba prière na bango na ba 23h ti minuit. Et na ebite so bozo banda minuit ou bozo banda 23h. Na kolinga to bandaka moi avant pour bo participer na émission ya la baronne. Ekomi makambo yango ekomi la Chine. En tout cas bolimbisa ngai ngata ona komaka na esengo na lobaka ebele. Donc voilà bolimbisa nga na tongwa lelo samedi ya lelo eza ya makambo lobi na yebi ke bangulu baliaki bino lobi ngulu aliaki ba mama nyonso bazo la ngulu abomi bango ngulu aliaki bino emonani ngulu aliaki bino kitoko ba mama ifo ngulu aliaka bino po asepedisaka bino ngulu babwakaka ate loko moko te ngulu nakanisi babololaka babenga bapoil na ye après le reste babwaka te na banye ya mitiopo nde balongoli banye na mitiopo angulu babwaki banye mais le reste tout boyebisa nge loko ni babwaka na ngulu baliaka tout alors nana nga ko contradit nga ke ngulu babwakaka biloko babwaka na kati ya ngulu ezaka nye ya ngulu na bapoila ngulu c'est tout. La baronne la Chine era mabanga yango yo mabanga bobenga ngai o alingi libanga yango yo eko makanda zuwa te na mer fashion de Nantes officielle era mabanga yango la Chine il est temps bobenga ngai botina mbonga mabanga o alingi libanga bobenga nga s'il vous plaît la Chine o alingi po libanga ya la baronne esonaka nzambe libanga ya la baronne esonaka eleki ya ba musicien po la baronne aobwako na nzembo après sopa aobeta ba live azobwaka yo omoni ya ye ezalaka tous les jours mais ya ba musicien ezalaka soka ba beti nzembo nde oyoki libanga na yo mais ya la baronne à tout moment à chaque seconde à chaque minute ozoka libanga na yo
Ozo comprendre, il y a libanga ya la baronne et kesani ya ba musicien. Il y a libanga ya la baronne eza libanga ya talo. Pour Karine tanga zo soko abwaki o libanga wana eza tiseko liwa. À chaque live azo sala libanga. À chaque quoi mouvement nyonso azo sala libanga ozomona ezo kesana bokeseni ezali la Chine bobenga huyu tango na bele la kabino yango oyo bomoni nga naza na bulo me na vani na nga na sisi musala na lobi na lobela nano la baronne bomoni nga na osa naza na musala na lamukaki depuis tongo me na si na silisi na lingite na kende sana lobela la baronne la Chine di oyo bomoni voiture na nga etelemi kuna voiture na nga etelemi kuna nga naza nazozela ekoka pona kende mais avant na kende il faut na lobela na la baronne la Chine Karine akoti na studio donc libanga oyo bobenga me fashion yangoyo ngonga yangoyo ava batu bazwa ba place ya mabanga bosala rapidement bobenga me fashion de Nantes officielle bobenga ponga na pesa botinda mabanga po ngai nde nazo recorte kesi ya mabanga oyo alingi libanga nazo belela bino nasaye bino video na tongo po boyeba ke Karine aza na studio na obwakela bino pe ba image bokomona ngo ke oyo alingi vraiment libanga ya seko tiliwa yango oyo nasuki wana Karine te devoir opesa bango eza pasi devoir opesa bango eza pasi bazomela pema la Chine bana membre ba mama autorité bato bazomela pema bazokoka lisusu te bamisusu basiliki elingo lakisani bango na bango bakomi koswana eye mabe bango na bango bakomi kobunda eye mabe biso na la Chine tokomi kosepela eye mabe bana membre na bamama autorité bakomi kosepela eye mabe bomoni nga nakomi même nduliste la baronne nakomi koyemba pe bomoni mokili yango eza ya makila même soki boloba na bino ye pa komo yemba eza ya makila towangana te toza bakongole ya o balobaka ya loyembo olinga te toza bana bongo Kongo nde makambo Congo Kinshasa Congo Brazza eza nde makambo ezaka bana moko mama bo papa bo elingo lakisa biso toza bana ya mama Charlotte na papa Mokondi olinga te tant pis otonga tant pis osilika tant pis biso nde toza la Chine oye bana mambo oye ba mama autorité oye en tout cas na lobi na bino makambo ezali toza na obalobaka toza na mouvement machine eza na mouvement machine eza na mouvement yoboya yo nde nani Karine apesi mibeko yo nani ndo boya boniko bokoyanga nwa pe bosi boyangani lelo pe toza la Chine toza awa lelo émission ka tozo lobelaka esengo ya la Chine toza na événement ezo se préparer naza na esengo nzambe nanga Karine la Chine atuna bino nanu bao bamona Karine te tolongola bana membre tolongola ba mama autorité biso la Chine quelque chinois pe bamona la baronne mais ba biso yo tomona la baronne te ngai na mona la baronne te mama na mokonzi amona la baronne te mama Yvette Matondo amona la baronne te Aimé la dona amona la baronne te mama Mylène Monde na Suède amona la baronne te mais mukolango la nazo tuna bino
hein nazo tuna bino mama Solange Mputu de London City amona na la baronne mama Odette de London City amona la baronne mais nazo tuna bino mukolango bozala ndengeni est-ce que bokolela po kolela muso ezate parce que oyoki passe eza émotion lobi non c'est elle ou c'est pas elle c'est elle ou c'est pas elle donc voilà boye bisangano boko zala ndengeni hein ba misu parce que mutu mususu soki oza fan vraiment pour Karine aza Michael Jackson ya Congo azali Michael Jackson azali Madonna azali Johnny Hallyday bon la Chine nasuki awa hein nazo boaka la bino bilili hein hey to lelo ezali guda la Chine ba abonné à Mère Fashion de Nantes officiel na sepele ki lobby na intervention à lobby na émission à lobby la Chine. En tout cas, merci. La Chine n'alina lo banabino, merci. Merci vraiment. Et na sepela ki na makambo elo moko e TikTok nga na mama Ana. Ya solo la Chine, mama na lobby eloko moko motuya po nangai. Bozala fanatique nangai te. Nga na biso nyonso tozaka statut moko. Bino za fanatique ya Karine, nga pe naza fanatique ya Karine. Donc boza la fanatique nangate. Tango boyaka na chaîne à Mère Fashion de Nantes, eza po boye ko soutenir Karine. Boyaka po nangate. Parce que ngai bino tozaka moto moko. Mais ce qui bo tient na mutu na bino ke boye po nangai, et c'est ça que tozo bunga nzela. C'est ça mukolo nga na ko kende et ko blesser bino makasi. Yango wana bozala fanatique nangate. Bino nde bo soutenir nga na ba conseil. Bo soutenir nga tango to sala émission boza wana boza ko sala ba intervention. C'est ça. Mais ce qui bo tient na mitu na bino, nga naza fanatique à Mère Fashion bozo sala erreur makasi. Parce que nga naza mwasi alibala. Fanatique aza lokola jouer, aza lokola neti ba jouer baza lokola basa bandumba. Ngape mukolo mususu mobile nanga lobi osali la baronne musala ope mingi sala non stop. Mais siko eko blessé bino makasi soki na kei hein. Donc bo s'attacher na Karine Mokonzi ngai ka nazala na ka po bo sala bo pesa nga soutien pour na to sala que mission ensemble. En tout cas, na lobby boye. Ce qui na lobby ma belle Chine, na membre, maman autorité, bolimbisanga. Na bao, nyonso, abonné nyonso ya Mère Fashion de Nantes. Nyonso na lobaka ma bolimbisa, parce que naza mutu. Yango wana nazo senga bino, bo s'attacher na ngaite. Bo s'attacher na amour bo pesa Karine. Bo yango wana bozo s'attacher na chaîne ya Mère Fashion de Nantes. Ce qui siko nga na beli. Ce qui siko nga na, nazo souhaité di wana ngate. Wana na lobby sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Makila na Yesu eza nanga. Soki na sala kabino mabe na senga kabino toujours bolimbisi. Mais bozala plutôt pour na Karine Mokonzi. Bozala plus pour na Karine Mokonzi. Bosa bonne plus pour na Karine Mokonzi. Voilà la Chine. Pour te soutenir ye. Pour te zalana o balobaka na activité na yeto zalaka wana. Quel que soit bali, quel que soit akobala na mikole zoya. Même soka boti bana, même soki aza toujours star na biso. To kitisa mando kite. To kitisa mando kite, star abongaka pe na mobali. Star star ya célibataire ezalaka pe bien te bato babando sakanaka na ye. Même tala bampuku, hein, o babengaka bampuku, hein, bakoma isiko kusakana na Karine. Mais soki Karine azaki na mobali, nyonso bakoma ozonga basenga pardon. Bakokai ko poussa na même pas pembeni ya Karine. Donc voilà la Chine. Waneza na lobby teke
na fingi bino na lobi te ke na boyi na kotika kosala ba émission na lobi kaka makambo yo ndenge mokili salamaka ndenge mokili makambo nango on sait jamais dans la vie tozongelaka le passé te la Chine mutu oya vivre azo vivre na le passé eza normal te le passé c'est le passé po nga na yo kaka ye kuna bo yango bozongiselaka Karine le passé na ye pourquoi nana nga aza na le passé te nga naza na le passé yanga mna oloba na bino mais siko so nazwi le passé na nga na ya uti yango na le présent et ko marcher te mutu il faut avancer. Au fait, Karine a avancé. Bino bozongi c'est comme kambakala. Tala boye. Et c'est le cas de 2014 na 2020. Bozomo écart moko munene. Tozoko ta même bientôt 2021. Alors, bo changer, bo bongo la mitema. Ko bongo la mutema ezalaka na sonite. Ko bongo la mutema ezali bolingozo pesa nzambe. Bozo respecter ba 10 commandements na yo. Et ate parce que ngande na sengi pardon na faible. Non, je respecte mon Dieu. Ce qui na kei na moni ke nazo bunga. Il faut na zonga na senga nzambe nanga pardon. Maman aimé la dona limbisanga makabu peut-être na lobaki touché. Maman na mokonzi limbisanga. Ba mona yike nga na défense ki bango ou na zalaki na maloba envers na bango mabe. Bozonga. Ceux qui n'a pas bino mabe toucha ki bino bozonga poto soutenir la baronne. Bozonga to soutenir Karine. Nazana likam na bino te. Nasala ki bino eloko mabe te. En tout cas la Chine. Ceux qui na oloba mabe nzambe apambolanga alimbisanga mabe nanga bolamu nanga ezala pe na mitu na bino ekwela pe ba bénédiction nanga ekela mba visiter bandako na bino moko. Voilà la Chine. Ceux qui ba nyonso pa kolanda émission ba abonné nyonso a Mère Fashion de notre officiel ezala na Congo, Afrique du Sud, Canada, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, London City, États-Unis, na yebite so na bosa, Irlande, papa Irlande bonjour, papa Irlande tala, mwana na yo akoti na studio, mwana akoti na studio, mwana, mama Irlande tala mwana no akoti na studio, mwana akoti na studio, ma ekomi, yo nani po wangana. Ekomi, yonde nani. La Chine, natiki bino, tokutana, a plus tard. Na ebi ke ngulu a fatigué bino makasi. Bozana ba pongi, ba misu bazo ronflé. Mais Mère Fashion, ala la kate, ngulu. Mère Fashion asa yeba mayela ngulu. Bino webi mayela ngulu. Te bo benga ngana pesa bino mayela ngulu. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. C'est Mère Fashion de Nantes. Bye. Bolanda, nazo boake la bino. Bomona, la baronne na katia studio. Azo pasola. Ekotite. Wow. Ekotite. Wow. Ekotite, mais ekomi. Ekotite. Wow. Ekomi. Boyo ki kri na biso mikolo. Ekomi. Ciao.